à travers le monde. Merci pour la confiance. Vous nous avons à travers www.cleboa.com. Bomoni Bisso, c'est-à-dire la grande équipe cleboa.com, notamment na Pichu Mangaya. Oya outi Paris, tout ça na awa et puis na Yvette Kalombo, au bozomo na épée na droite nanga, c'est-à-dire tu ko kabola mawa na famille ya Bouquin borotuna Bouquin zanani Bouquin zali un jeune congolais awa tout ça na commune ya Bondal o azali parmi bato batumbaki na événement ça marqué le 19 awa na mboka na biso e kozaki mort d'homme o epesa ki passe makasi. Alors Pichu Mangaya parce que na passe na souci tant que congolaise alors ça qui appelle à niveau à Paris pour que bandeko bana motema mawa ba ko soutenir pe ban congolais mosusu ba soutenir ki yango moni to yekota la famille na la grande équipe ya cleboa.com to loba mingi te to so ko poussana parce que to linga plus mingi za na ba acte to pe na ba action bo mona comment texte makambo ya ko lekana bon maintenant to zo kota total la paix famille bonjour à tous. Donc awa to za na ndako na famille ya ndeko na biso Bouquin. Maman a biso mbote papa. Tu es côté là, tu roses, moi ici à Rovanda. Eh, rose à place. Merci beaucoup. Merci maman, tu es au Talabino d'abord Boni qui m'est la libota. Quand même malgré ba problème ezali mais qui m'ezali. Nzambe azana biso. Ko biso d'abord Bouquet à Koufa qui est 19. Et ça qui na circonstance ni. Bouquet a coupa qui les 20 parce que les 19 ils qui marche mais à marcher à quitter azaki ka kuna na permanence le 19 azaki ko benga toza ko bengana tout juste s'occuper ba côté là qui est ernini to yebité mardi de tozo yokaeli susute na ide pesa on ko jouer rôle nina na IDPS azalaki mabosani bosani rôle bandeko mais jour qui mort na ye mort ya Bouquet o azaki pe ndeko na biso mwana yo oiki ba mwana ya ziki batumbi lokola maman moboti réaction na ezaki ni réaction ezali nini alili mwana nga parce que na perdre ingénieur a salipete a balite a botite de réaction nazaki nango pasi ezaki nanga makasi. Est-ce que quand même famille bazar récompensé na niveau à l'état? Niveau à l'état ngai niveau à l'état elokote. Au Moniba ndeko tuza na bango Pichu Mangaya à outi Paris toza pe na Yvette Kalombo pe toza na awa akanisi bino na mwa biloko moke surtout na ba bandeko mususu ya poto basa ki collecte pe basangana ki ba pesi mwa biloko to ekotika na libota lokola maman na liboso ya bandeko ba na yango Pichu Mangaya outi mosika pe ya bandeko bele ba na biso à travers le monde pe ba contribuer ki sentiment na ezani sentiment nanga ezali nzambe apambola bango baposa na bango nyonso aza nango nzambe asala parce que nga naza na eloko akopesa bango te na remercier ka bango merci mingi. Azaki ingénieur asisaki na Ista. Asisaki na Ista. Wana nini? Nabosani ane nabosani ane. Na bandaki na musala. Abandaki musala te azaki kana ba coup de main na ye soki ba bengi quelque part ake kusala mais wana ezali engagement te. Wana eza ba coup de main kaka. Bembe ba pesa ki bino ngo boye ko lelango awa na lupango to eleka ki ndenge ni yebisa biso. Ya kufi ebembe za te ka bande kone ba kendeki na permanence nde ba kendeki kukuta ye kuna bazui ba ke kutel. Bazana morgue. Réaction bande quoi IDPS est-ce que ba bisa ki bino pe moi likambo moko to ba assurer ki bino le moko songolo pakala lokola ndenge azaki pe membre kuna me atiki bi papa lokwa na minute yo IDPS ko ebisangani na perdre ingénieur na ngai mais atiki nyonso na maboko ya Nzambe ata bango bapesi ngai ekosala ngani nga na perdre
Est-ce que Bouquet a botaki, a tiki bana? Takite, azaki kana bana bandeko na azaki ko supporter bango. Bota ando vivre nazaki moi moto akanda azaki lolenge ni. Bouquet soki na yebisi bino azalaki garçon moko ferme. Pe kosidika na ye aumela nango te. Umoni pe kande esidi. Ngai pe obeta bale moi mingi. Ah betaki bale makasi surtout awa na nini. Na baba na biso équipe na bango ezaki na bosani pe kombe Terranova. Terranova azaki ko beta azaki capitaine na Terranova azaki kolinga bale mingi même ata ba bale oya ba veteran na Muchanga abeta kapé 33 titingo to PC belé parce qu'il faut dire que Bouquet to tala epinde on a biso. C'est-à-dire, moi, dans le quartier, moi, la Bondale, je pense que même la grande famille, le Mboto Baroye Bango, tu que le Mboto beaucoup là, à Paris, a dit très bien que Bouquet a petit frère naé. Tu bêta une équipe moko Terranova wana a qui jeune alinga qui bale mingi. Ndeko na yepe bêta qui peut bale tous les pays normalement Bouquet. Ndeko na ye li passe naé. Papa na biso boni. Malamu. Malamu. Kimezali. Vous confirmez que yo nanga ina Bouquet to beta équipement. Tu beta un équipement la Terranova. Ah on a Bandal parce que Terranova zaki parmi équipe qui ressemble qui ba jeune et belé notamment la Dadi Boula, Dadi Boula pe et Sikazali mais ko kande kona Koufi. Et ça que le lengeni. Ko kana bande kona Koufi et ça la nga passi parce que to solo la kina le 19 n'attend ba marche wana ba ner sala mato solo la kina le 19. Après na ba pourquoi ndé toyaki ko sola est parce que à crédit zaki sous-souté ndé na ba tongo ya mardi ndé na ba ner landara télévision information na que ba côté la ki bat na ni na IDPS batumba bat mais na satanda ki que grand frère na ko ko zala kuna ti to bani ko benga ba pen na ba tongo wana to mo na téléphone zo lekate Nesco to joie moi makasi ok na limité to ke bande to ke ko découvrir cornae mais Pelé à Bandal o pe baeba ki bazana poto botu na motuna ezaki sportif azaki moto masano comment est-ce que se retrouver na ngamba côté bata politique ezali eloko a sepela nango depuis banane ko ko loba ke ye alingaka politique na ba papa na ba mama ba monaki ke nzela na pona ke ezaki politique bakwa ko kanga ete pona zeloko ya sepela ki nango yango abane ko sala on est yo ko singa lo lengi mo na esami parce que maman lobby ata ni présence à gouvernement ni ya UDPS ni batu mususu bayaka pona ko soutenir famille mais yo ton ki ndeko na e lo on yo ko singa ngana ko singa biso famille to bayika to tiki na maboka nzambe mo sala parce que ata gouvernement ata UDPS et lo ko pesa biso yango te ko eko zongisa ndeko na biso na bomoi non souci na biso zaïga pour te perdre des grands frères na biso grand frère na père de grand frère na azaki ingénieur azaki na nzela mulai ya kusala mais eko kata na ka ya ba makambo oyo tutika nyoso na maboka nzambe. Merci beaucoup. Merci. Toujours appelé à Pichou Mangaya parce que il est moto il fait la délégation Pichou. Bonsoir. Bonsoir Amos. Alors, qui peuvent être votre réaction par rapport à la réaction de la famille de notre frère Bouquet? Oh, moi j'ai pas grand chose à dire, je suis juste venue là comme je l'avais dit et il n'y a pas grand chose à dire. Pichou Mangaya n'a pas beaucoup de choses à dire, mais Kalombo Yvette, il pose la congolaise, tu es la famille Andéronabiso Bouquet, tant que maman, réaction de Gorosa. Ouais, ça ne fait pas si mon politique donc bah, on va perdre et le ramener au remplaçant on est le côté tu vois mais on compatit on peut rien faire on compatit juste mais ça me basera le coup moi de toute façon bah, on n'est pas perdant donc on peut tout faire donc ça peut pas remplacer leur fils mais on va politique donc moi vraiment je trouve ça pas intéressant de faire tout ça parce que
Soit, pas dire tout ça, tout ce qui est dans mon cœur, je ne peux pas le dire parce que de peur que ça tourne contre moi, tu vois, mais pas intéressant. Merci beaucoup. Yvette, pour comprendre, ça avec beaucoup d'émotion. Maman, moi, biloko moke, bande ko bakanisa qui pour la libota, to kanisi yango peut-être eza mingité, mais peut-être symbole la kaka, juste pour la relaxer bolingo na libota, le voilà maman, maman lobeza. Nasepeli makasi, Nzambe apambola bino, abakisela bino ebele. Merci mini maman. Merci. Merci beaucoup. On a des internautes, nous surtout de partout à travers le monde. Nous avons la première partie, qui est Bandal. Et ce puis tu connais qu'on remettre la bilo la famille à Bouquin. Donc on a biso à Tikaki biso. Ah, tout ça na commune en Galiema, na quartier Kanluka. Tu peux que le famille moko boko ka bango boko découvrir comment est-ce que nous on a bango pe à Tikaki biso. Na ba conditions surtout tous ensemble na pichu mangaya. Na biso ensemble tous quoi approcher juste pour tous sur la paix. Juste en voyant ces familles en détresse, je pense que nous-mêmes, aux gens de la diaspora, on devrait se lever pour aider nos frères ici. Donc ça, c'est rien. Ça est belé, c'est petit, je ne sais pas quoi dire, mais il faut qu'on soit là pour pouvoir... te belé peut poser la question. Ni et pour ça qui vraiment poser acte parce que l'outil musique de tambour dans la famille belé et là on est pour ça qui autant que congolaise. C'est normal. En tant que Congolaise, on aime son pays et quand on aime son pays, on aime le Congo. On aime le Congolais, c'est normal. Quand on aime son pays, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas ses frères. Tu sais, Homos, hein, moi je dis une chose, arrêtons de parler, commençons à agir, mais tous ensemble. Si nous tous, les Congolais, commençons à agir ensemble, on peut arriver à des petits actes. Petit à petit, on peut arriver à des grandes choses. Donc, c'est pas grand-chose que j'ai fait là. On n'était pas beaucoup. On n'a pas réussi à avoir toutes les sommes. Les gens, ils avaient peur que l'argent disparaisse ou autre chose. On avait demandé juste 1 euro. 1 euro, tu perds ça. 1 euro, tu achètes des bonbons ou autre chose. Mais si on est 1 euro, on est 10 000 personnes qui donnent 1 euro. On se déplace pour faire des choses comme ça. Je pense qu'à un moment ou à un autre, je sais pas. Voilà. Vous prend beaucoup du temps. Pichu Mangaya, peut-être un dernier mot. Un dernier mot, je voudrais remercier vraiment toutes les personnes. Toutes les personnes. Remercier toutes les personnes qui ont contribué. Chalim Moulumbu, Chalim ma chérie, merci. Anaïs Meta, Parfait Massidou. Anna au Canada, Damika. Patricia, Kuba. Kanyeya, Mwanbamba. Touba. Machina, Rodrigue. Merci beaucoup Rodrigue, que j'oublie personne. Patrick, merci. Mister F, je dirais ça. Robert Madia, merci beaucoup Robert. J'espère n'avoir oublié personne. On n'était peut-être pas beaucoup, mais on a réussi à faire quelque chose de bien. On a aidé ces 2 familles et la prochaine fois on fera encore mieux. Et comme je dis, l'unité, c'est... Voilà, l'union fait la force, c'est tout simplement. Merci beaucoup. Et courage à toutes ces familles, courage et on fera quelque chose aussi pour le bébé qui est resté, parce que là on n'est qu'un peu, mais on reviendra aussi pour Namouana, je ne vais pas laisser aussi. Bandeko toza toujours continuer ning bomoni famille ya Sarifi Ilunga ndenge bazubiloko mais o toza nae azali papa leki boyoka ki ndenga lobaki papa kulutu yimuta bokoli Sarif Ilunga ti ndenge bomona ki akomaki ndenga akomaki na ndenge liwe kozwa ye o confirmer biso. Oui, na confirmant pourquoi zamona botami na maboko ya grand frère Ngalandi ne levé voir même études primaires na ye zana maboko nanga tout comme ça papa ne azai bon mutumo tema da militaire zana makamna ba soda zana maboko nanga tout comme ça alors
ti akoma na niveau na. On a niveau comprendre que ce que papa les qui pembeni parce que eza pasi makasi na likambo ekomi comme on a moto bokoli akufa kaka brusquement et au pesa pasi même ndenge papa les kaza na pasi na motema parce kaza kolela papa kulutu ana pasi na motema za kolela mais alobi azaki na mama kamba koloba ou peut-être ba réalité mususu bino bo éviter mettre côté que vraiment ensemble mais papa kulutu yebisa biso nanu tango ba bengisi bino bato bele bakufaki mokolo wana bapesaki bino directement 5000 yango na maboko boye en franc congolais ndenge olobaki wana na maboko direct to basalaki yango virement bancaire et puis boke boko. Bon, juste appel il y a mon konzi gouverneur. Ezalaki juste ne sais pas les mardis ceux qui n'a pas sanité les mardis. To mega ko sa pa ku wana ti to ko ma samedi. Samedi nde tokota na bureau ya hôtel comme hôtel du gouvernement provincial juste kana wanga tawana eze ba billet ya ba gros billet wana ya ba franc congolais ba 20 000 francs ozo na maboko nani ya gouverneur o ba kota na kate zaki juste tata mwana biologiquement na noko ya mwana o ya comme passer na Mangembo bangonde bazwaki la wana eza 5 millions de francs congolais. Donc s'il te plaît en francs congolais 5 millions de francs. Alors, tu 5 millions de francs congolais. Le gouvernement a foutaki sous bambongo ba funérailles makambo tout à partir de 5 millions de francs congolais on dem to sala ke bino bo sumba sous ba cercueil bo sala bo walibulu il est. Bon, réalité vraiment n'engeza wa veut dire obsèque wana esamaki juste kana 5 millions de francs congolais. Vrai naza musana nzambe naza intercesseur na Siloé groupe intercession ya Siloé Aseka Victoire. Bapesi bino 5 millions mais babi beaucoup na moi na bino na 5 millions to pesi bino. Nazoba très bien ezana papier moko poza wate ba commis très bien que non moué akokunda mana ses propres frères. Donc na frère wana to saki tout ya kopanza batu o balandaki biso ba matanga ba kosomba nini kwa sekei kolatsa batu konsoro ba sachet wana ba koma ouais ba croix rouge wana eza koma désinfecter na kati tout konsoro na voit même corbillard na mitu kwa wana na batu bagena otika biso eza na frère wana nyoso na frère wana 5 millions de francs congolais en bonge belé famille botre na mbonge belé pour kundaki msusu 1500 2000 bino botre na mbongo msusu pour quand même aider pe famille pour atiki moi. Mais aux ba journalistes aux ba mbongo belé temps et c'est mbongo wana ekole ka valeur mutu litanga likila na no ba nzambe ça coûte combien et pas l'état et moko ça coûte combien pour ba belé temps ba 5 millions de francs congolais 5000 $, ba monango comme si famille ngindi bino bo sepeli na bino po bozumbon. Mais wana ezana ba batu ba ebité hein bon au moni appel ya mokondi on est africain tout ça babantou hein babato belé tamuso ba kota na sama belé na vision na 5 millions de francs congolais il y avait rien juste là il y a rien et là au côté d'écoute na vision na ngana moi 5 millions ça n'a rien à voir na personnalité à moi ça n'a rien à voir hein moi ngai siloka na ngezaka les enfants d'abord. Les enfants d'abord, ça n'a rien à voir. C'est un immeuble. Mais minito, l'enfant, il n'est plus. Hein? Il y a pour toujours, il n'est plus. Mais est-ce que mon temps beaucoup de ça arrive parce que l'image n'est pas qui partout à travers le monde, partout banego le belango, mono atiki, yepsa biso, atiki na nini, bopesi nini, na famille, tout ba côté là ba pesa ki mongo, tous les canaux. Bon, au moins les premiers on a juste moi na kuta na biscuit. Ba pesa immo na ba faso ya que non bokunda e bembe wana non dédommagement ba dédommager biso ta ezeka mbongo ya que non ba bomi ba pesi biso mbongo ya que non bokendo kunda pointe to suki wana pour moi na wana minito femme maso sanga na kolia heureusement que non na sando ina na de bugana ndenge to zanga sita wa na okuta nango na zo rendre moi na visite pourquoi zana nourrisson soka zana âge mo peut-être za pembe na ngai ça combien de mois bon ça juste papa kufa que zana 2 mois et demi mais minute 3 mois 3 mois c'est pas maman na yenda c'est pas maman na za qui le pas na ma prison maman na suko yebisa biso alors ça commerce azo vivre vraiment na ndeni parce que papa na bana ko débrouiller ko machak tongo pour ko quelque chose pour na mwana atiki comme d'habitude maman na mwana ba za ba parasite ndepe ba za ba parasite
va dépendre de ce qu'on a biso tout le cas bango tout comme ça mais difficile pour ça on a raisonné yé mon quoi ça qui tongo pourquoi ça qu'on a tongo pourquoi ça qu'on a et puis comment ça c'est quoi tam sur moi 3 jours 2 jours na ke kuna alors ça fait mal il y a qu'on raisonner tam sur na tongo na comité à vivre ndengeni da ekutu ata vie à koliate présence nanga pas moi na donc ça nécessaire na moi cas de temps à notre tout me dit pourquoi c'est nécessaire mais baloba qui ba tout mususu qui ba 10 000 na kara na ndenge ba kufa qui na ba événement na ba mususu qui ba 10 000 ba mususu ba 5 000 est-ce que boyoka pe moi nungu wana bon oui nungu wana to ki on a niveau ya kenon mokonzi André Kimbuta le gouverneur ya province ville à Kinshasa a lancé appel ya atala ki que mukolo mwana mukeo bona boete alobaki ba parents ya ba victime bandeko ya ba victime nyonso ba ko enregistrer ba na bango akozwa ba dey wana en charge yango ya ba 5 000 $, ya soit déjà 5 000 $, mais ils ont 5 millions de francs congolais. Mais auto santé qui moi mouké ya kenon, ba famille le quoi ya ba police ba kufaki juste à biso après bango. Toka kinde ko nani comme ambassadeur États-Unis, ndamekana ko motiver on a 10 000 $, mais toka ki meto moi kiti. Obiso tomoni mokonzi ya pesi ande kimbuta pesi 5 millions de francs congolais. C'était en francs congolais va go bia 20 000 francs. Est-ce que au-delà makambo wana bino tant que famille à s'arrive ilunga. Est-ce que boza ba penser mosusu. Bozo boa ko milo obité. En tout cas makambo ndenge leki ndenge mwana biso kufaki, il a fallu basser la biso boye parce que to vous sur mwana biso te. Bona ba penser mosusu en dehors makambo wana. Bon, moni toutefois ngai na conscience ngai nazana rien à voir na ba bien ya mokili. Mwana lokwa sa kufi akufi azamwa moko akufi juste mwana wana akufi na kozwa esute ngai monsieur le journaliste ataba pesi ngai meuble boye ça n'a rien à voir mais batamawa bakobi mana mawa lokwa mama na biso je me sais combo mama na biso mama Pichu Mangaya batamawa lokwa eti bango ya kouta musika tamu susu ba koza na musika wana na prière na ko s'appelle kamwebela ba aza mutuna nzambe mwana nzambe onzamba te mutema kokita mutema ba mama oyo tozoluka lobi abaza ta ba kontina biso ba konza biso pourquoi ça commence bien pourquoi niveau na zanango tia komi na niveau ya ba quartier me voit même akomate akomi asa ipaza ngo posa quand même bon jouer biso balobi ba mbongo ebimaki wana gouvernement bimisaki mbongo normal mais ba commission batiaki basala ngo jansi katakata ba réseau c'est-à-dire ba kati ba mbongo na bino batina ba poche na bango boka ipe moi makambo parce que babaki 5 000 $, mais bapesi bino 4 millions de $, c'est équivalent à 4 500. Bon 5 millions de $, 5 millions de francs congolais plutôt. Oui, vrai na kolobelo kwana eza réel pourquoi moni kota na no nécropole eza à l'état té. Eza juste ya individu ya mokonzi est mokonzi vraiment akoka ba azanga kombo mokonzi ya province ville à Kinshasa André Kimbuta yango bon est terrain na yo ya sa business na akoka bango na l'état veut dire ça comme coopération peut-être mais ça coïncidence écoutant na gouvernement écoutant na coïncidence et tombé juste na maboko gouverneur azu ya ebi babatu o babimi ba victime il a 500 na compte cimetière on ne sait pas to éviter mais chose vrai que yé jamais ko kabango veut dire akata déjà donc tout en réalité en dehors il y a 5 millions de francs congolais veut dire il y a mikati là qui pourquoi a comprendre qui oh batu wana so bazui déjà ba mbongo wana na maboko boye keza bango difficile pour bakata ba no futa na ko qui n'est pas toujours pas est-ce que vous êtes obligé au kunda ndeko na bino na cimetière André Kimbuta pour ba cimetière ezebelé hein bon makamwana moni juste na chef de file na parcours ya mwana to comment voir même tina bureau ya nécropole na Forestcom na 3e niveau to komaki to megana ko tuna bango ese ya plus moyen ya kenon minute onde to zuiboye to zo accord na biso to kendo kundango côté biso to yebi hein pour que to tika na moi quelque chose pour mwana azwa les enfants d'abord mwana azwa ese y a pas moyen to c'est lokwana bon lokwa pe bango kuna to yeba déjà que non ba réserver libulu tombe et ces réservations là ezaki ofele ata moko mais tout le monde a qui image ya Sari Vilunga il y a un peut-être qui partout à travers le monde à part ndeko Pichu Mangaya ndenga elelo est-ce que diaspora au Bolanda biso ebele ba msupe ba ekota la bino en famille avant
tout attends mon comité la diaspora bolanda biso belé à travers le monde. Bon, juste là, tout le monde est à mon côté. Hein, tu veux le diaspora, liboso tout le monde, maman Pichu Mangaya, do yende mutaye. C'est pour te dire que nous yende mutazara pembe na ba Congolais. Tout batambo, l'accès qui va photo, on a partout à ta mort. Non, non, quoi bisao que non, mon fils, il était le premier victime. Il y a Bandal qui nous est, c'est trop bas, qui nous est, c'est Bandal. Première victime, il y a 9 heures, depuis là, tu sais combien de mois, tout le monde est comme maman Pichu Mangaya. Yende mutaza pembe na ba Congolais, ba Congolaises, population za ba pembe na musika zo mona biso. Tinanga mo kabiso nenga bonde ya biso na musika. C'est pourquoi ça ne promet pas. Ah, ça ne promet pas. Et puis ceux qui étaient, ils sont nombreux en Europe. Bah c'est belé. Bah on dit musuna autant à terre tout le monde a bango tout landa bango tout le monde n'y a pas bango. Mais bah ça na monté mama wa yako linga batulo kwa mama Pichu Mangaya. Bah ya vuma bah ya. Baïba keno batu o bakufia baza bandeko na bango banoko na bango batata basi na bango batu kon soro do bazawa ba discours politicien. Non ba lukate que non on se fait voir non. Hein, peu importe. Donc baza na idée ya mama na biso mama Pichu nenga ye idée ya ngwana owebi minito mama tina monye boye a consolenga je me suis beaucoup tinga wapi ba même kinga ke le pas pour na balonga ba stress wana zaina mais mama yoko longola place wana longolinga place wana mais minga place ya ke no alongola ngali susu do akotsa kimia katsanga ngape na tikite juste to kutana belle famille ya oya ngai ya kota ba mama na bango omoni sengoto zango minito to sur la boye ese omoni nga na moi stress moi mama misozo kitapo na ole la moi de jour au jour mais minito yo j'espère maman tiki qui m'a 400 beso ba tiki qui m'a commissaire bien to lobara biso ba congolais to sara mingi musala photo ana yande kona biso sarifi lunga tamboli partout mutu to récupérer on a quoi na mais pour na kosala eloko moi action pour na consoler famille et l'autre côté car meeting bolingo ya solo ba yeba ngona ba acte. Moi je pense que partout ici ba congolais ba Hollande biso faut besoin de leçons pour éviter ba discours politicien, ça fait pas du bien. Alors papa Leki pour papa Kulutu pour na okende na kosuki ça peut-être aux anelo moko ya kosenga soit pour la moana soit le moko pour na bandeko ba Hollande biso de partout pour que ba yeba quand même vision au boya nango na ndenge familiale. Bon, entre parenthèses, nangalo baboye moni babato belé congolais akoma koloba ote pour la moi boye non. Hein? Ko rendre mutu visite en cas où mutu wana aza déjà blessé, aza victime. Hein? Aza éprouvé. Ça dit beaucoup. Ça n'a rien à voir. Biso toza ba congolais, toza ba bantu. Yo moi ga yo modo masolo to solaka aseke zaka ya moi mai pezaka ceux qui mama sai moi mai où le problème yo que no commenter na télévision ya que no taba congolais bonabo ese maman de mutase makambo poni ni yeda ekuto première fois to kutana mama hein ça dit beaucoup première fois ça bolingo entre ba congolais ko fuyer batuti na ba niveau na ese mama ebinga on se connaît pas to kutani mama ya kutana biso afuyer na ba façon nyoso c'est ça l'amour. Que ne qu'on a pu s'arriver longa kufaki azaki na innocent azaki ni na marche abimi na motuka na ye azoki mame balandi eti babeti débat ne babetaki. Oui, moi na vraiment vrai d'écoute tout ce que na joué était ba webisa oh il était gentil azé mutumo ko seka voix même ba fio bazana fesse minute ya IEC. Hein, bako témoigner oko ma pena yese kuna kenana lotanga pena yese non yé anda do azemuta paku ya ba étudiante anda ko mema bango voit même deux blancs na bango na beta bango paku ceux qui ba peut-être na fesse bako misa étudiante na bako misa makamna moko ko témoigner que oui azai kiliana ngai anda mema ngai azai mais c'est gentil ko se kaseka parent tout père. Donc papa tout père, maman tout maman. A jamais côté qu'on là. Donc il a arrangé vraiment ya babao, je ne sais pas comment, bah indigent. Donc loin de là, Allah était vraiment ngamo konan en personne. Hein? Ngalie meza abiso. Hein? Bandal les abiso na moi batamo ko boya 80 quelques. Hein? N'évolue na bandal. Bah salon no ça succès à ma belle. Ah bah c'est rouana ça a succès yo ebi ça a succès. Voit même banser à bandal ba ebi. Quand on parle de quelques coiffeurs de bandal, on me voit directement.
parce que tant que salon la cause est bandit, il y a déjà tout ça inauguration salon la cause, tout ça inauguration salon harmonie na bandala na bolario vient nga que son nom repose en paix autokufa olario. C'est parenthèse parce que toi on est le ramawa olario kolo kala e bwingi o ba pesa we ranson. Il y a parenthèse pour toi na forme maman. C'est ça na ba romantele tout ça bango. Alors oncle Papa Kouloutou, en tout cas merci beaucoup tous les autres mingité. Donc ici numéro de contact de Pesaki bateau baoka moté mama au Baxi. Bon, question à moi nous qui maguette surtout ndenge le premier zawa moi na zanu wison. Ndenga zawa na bo comprendre biso to zawa bana bazobika na ba vie tozoleka na on. Vie tozoleka na on veut dire il y a rien. Il y a ekoma sikoyo envoie na ba comme na ba agence basa iloko mama sadi pona mwana wana za mwana bango lobi akoma athlète c'est pas basketteur pour ça moulay lokwa tata na moulay azana 3 mois au moins bien dibu moulay mako bancaire ba tout ça lobi e baté oyo mwana wanga musona otokufa wa lekina joueur au jana nana zoeba lobi bo mone kuna wapeto na ebi basunga mwana wana lokwa mama ndenga yoko sunga mwana wana asungi mwana wana moi kola ça va comme misune bakola ka moi ba études primaires tout en humanité secondaire humanité ope ba koza ya mawa basunga mwana juste là akola basunga vraiment mais contact ya kosunga mwana alors ceux qui ba okuta na mama nde ba okuta nanga babinga Pichu Mangaya babenga mama ndaza ba coordonner na biso waza posa aleka pa biso bakuta na mama bayebi mama na ba fesu ba kozoa ope ba sana bango liaison ba serelata na bango bakuta na mama et comme elanga propre simple donc numéro est affiché bobengi Pichu Mangaya soit au bengi na numéro wana to ko en contact na famille il y a pas de problème parce que ah pas na biso na clé boa vérité droiture ah makamba lo côté à la raté parce que congolais na molimo mensonge mingi et yangum to yoksara biso soni to li makamba lo côté en tout cas Papa Kouloutou merci beaucoup et puis nzamba za na famille de même nabino na kumisi nzambe mingi oya touché nzambe lettre suprême oya touché mama Pichu Mangaya aya kutana famille yoyo potaka bon ne sais pas na moi quitter ba victime belé mais nzambe abadi na ko orienter mama Pichu na moko ti yana zo bakeno asuka wate akokoma ti esika makamangwe koma ke sukaki nzambe akotindika au travailler na voix nzambe ndenga zo sabo nzama zo tindika merci beaucoup. Alors Pichu Mangaya chaud votre réaction? Il a tout dit. Il n'y a plus rien à dire. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est toujours bon. Merci, papa. Et donc, s'il y a de l'argent ou s'il y a n'importe quoi, 1000 équipes, on a moins et tout, on fera passer le message au moins ici, moi à France. Donc, l'unité fait la force. Il y a un enfant de 3 mois qui est resté. Moi-même, je suis maman, je sais ce que c'est. Donc, pour ceux qui veulent penser à cet enfant, on fera le nécessaire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc là, c'en est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à notre ami Herman Emporio qui était derrière la caméra. Moi, sur Mos, le lot va dédicace Bolimbisanga. N'en a pas si tellement parce que ça jeune habitant à Bandal et puis naïba qui est personnellement donc ils ont pas pas sinon boire à monter pour tenir un regard pour n'en a pas sinon les dans la motema n'est pas pour mbaluba qui n'a pas monae c'est-à-dire ma misu zub malamotema pas si à monter mais les qui a maïb maramisu. Un grand merci kaka na de la nation parce qu'il y a au moins à comprendre pas si à baninga et puis à autres moyen pour autant partout non seulement à coloquer information puis à aider puis bande mosusu et puis merci na Pichu Mangaya na bato tout ba contribuer qui na quelque chose pour que l'oko salama. Franchement, merci à ceux qui ont cru en moi. Merci beaucoup. J'ai mis la liste tout à l'heure, mais merci vraiment, vraiment. On n'était pas plus de... On était peut-être 15, 12 personnes, je ne sais plus. Mais on a réussi à aider ces familles. Donc c'est que le début. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Pour permettre de se soucier, Zanga Mbongo, mais ça n'a pas. Mais si on a Mbongo, on a Mbongo, qui est bajou d'ailleurs, mais nous Zanga Bato, tout le temps Bye.